Balobi lelo to kotumana champion Dingwe. Depuis to utaki Yerusalem, mais ça fait plus ou moins 2 mois. Comment on a champion Kati Suki Ngai qui a dit que champion Kati Suki te. Suki Ngai il a visité. Il a gagné Bolké Ngai. Nala Yokata Suki Ngai chaque année. Nala Ndaka de faire mon boutou. Doit t'accoufaquer dans le volagasso. Les locaux dans le vol Suki n'a consulté Yango dans le vol Suki. Maël Benda champion Dingwe. Suki elongwe ngai edi. Mbali boso depuis na yeba ya edi na mona sko ya edi. Mingi barako lobake. Edi mo sa ngoli suki ya kubela liboma. Naza ko zena be liboma. So na be liboma te. Na ko zungusa suki na. Suki be liboma te. O zungusa suki no peta ngo arna yo. Suki na be liboma. Na tika ngo libela. So be liboma yedi. So pena yedi be yedi kita pela bo mutu po ba batala pela ngo. Yango yo. Bende la ngama ele sadiki. Boko banga rien. Mutu ya soso era kana iloko moko ya rouge na litoro. Bande ko soka sa nini ke eli moto. Mwaiba simba yango. Exacte. Ndenge moko ne dingo banga mutu na ngaiso. Eloko na mona kanini ke eli kisi so simbi yango be eli moko. Be eli bomela na kati. Bandanga na botama. Mukonde ni sabenga ike edingo yaka. Nakato suki bonga na boya. Mais asina kana na mikati suki ngai moko na sabatuni ke era ngona eloko moko te. Prophète de la nation de l'Église tikanzera nzoranda wana turanda nzera ya nkamba. Na tindeta boma église na ye. Aya tokende bakutana papa Nkanza papa Simoki Mbango akozane sengo minga bakiwe na la yukoboya orke na sala kere. Ça dit oyebisi denilesi aya bokene parce que tant mususu abande ko kotaka chuma mais ndeko kati suki boye peut-être mususu akolo bake makambo pa ndeke ya solo ngape fona kene na découvrir soka ndimi lelo ke bokende tika ko sona na bakaba musicien et talioté. ONG Avenir pour tous. Toujours na likanisi ya kosunga ba Congolais, ba Angolais ya diaspora. Oyo ba vandi na pays étranger. Ba yeli biso service ya import na export. Ozali na kolila yo, ezomi na mboka RDC, Angola, tope Congo Brazzaville. Ekoki kokoma na mboka États-Unis na facilité nyonso. Pe na mikolo mikie. Tokende na lombango na ONG Avenir pour tous. Nos adresses de Kinshasa, tozali na commune ya Lemba na rond-point super, avenue Lunguvu numéro 1. Et bongo na Angola tozwami na Ojawenda juste na Casa Dubai. Et bongo po na likambo etali kolia okoki kosombela libota oyo ezwami na mboka RDC, Angola, biloko ya kolia nyonso oyo etekamaka na bamboka oyo totangi. Ndakisa lokola, saki ya fufu, carton ya soso, pe saki ya loso. Na yango ONG Avenir pour tous ekokende ko livrer biloko wana na adresse oyo kotinda ya destination ya biloko na yo. Pour plus de précision, tokende na www.easycashinternational.com. Topé na www.avenirpourtouscongo.com. Na bongo, okokuta boutique Easy Cash International, okosomba biloko nyonso o etekamaka na mboka ya Africain, kasi na mboka ya États-Unis. Na bongo, okliquer, o sélectionner, o sali commande na yo, o tie na panier, mbala moko kaka en ligne o passé na paiement. PayPal, carte Visa, pe Mastercard. O silisi ko futa, ONG Avenir pour tous et ko livrer commande na yo na ba ville nyonso ya mboka États-Unis. Pona Congo Kinshasa pe Angola, livraison ezali rapide. www.avenirpourtouscongo.org. Okukuta note technique o créer compte na yo pona ko sala transfert na ba mboka lokola RDC, Angola. Après ko créer compte na yo, o se connecter, o tie ba info na yo, o tie pe ba info ya bénéficiaire. Après, o passer na paiement toujours en ligne. Pour plus d'informations, Bengana plus 1 85 98 88 45 43. Topé plus 243 90 67 11 067. Topé na plus 243 81 37 47 535. Et bongo pona ko retirer mbongo na yo na Angola, okokuta biso na Ojawenda, Casa Dubai, to na Kalemba de, pe na bisika nyonso na Angola. Na Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, avenue Lunguvu numéro 1, juste na rond-point super. Aïe 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 aïe. Eko
Koyine Mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakisela Kaye, le bijoutier de la musique congolaise puis africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga De, oyo ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepeli sabino, boza koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babe tololi solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Lusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mwana benda na idéologie que mouchi pamba avec une petite partie dit nekele wele batu la paraba mon appel fait là-bas où salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde de sur votre très belle émission Tumba Tumba, cette émission qui est diffusée sur Afrique Info présentée par votre humble serviteur Zakari Mwamba ZM, le petit Zacle, le général de la presse congolaise. Baki c'est la kanga mona papa Simon Kimbangu di balobi deux fois te tije kiti awa ingayi naza awa na commune ya Limete na première rue na droite na ngai hôpital HJ bomoni boulevard Lumumba yango na gauche na ngai kaka ndenge bozali komona lelo to kotumbola na yenga ye. Ça fait plus ou moins 2 mois depuis que tu as na Nkamba na Yerusalem et pas ya papa Simon Kimbangu kianga ba bijo makozo la musela ngai DG Chiko naza ko la bango mabe bakimbangni c'est tout bon la mukabola ikedi émission Tumba Tumba yango émission na bino yango yo avec parti na idéologie naza ko la bana papa mabe maman juste moi na papa SKK yo yebi na kobosa te papa Guillaume Guillaume Matondo l'homme portable na kobosa na te ngai maman Anina bamona deux fois te bana papa SKK maman Monique Nzumba na kata Hollande wana vraiment merci beaucoup na soutien bosala ngai merci na Aden ya Bilele le japonais de Rennes Jibe Vundu papa italiano balobi lelo to kotumana champion dingwe depuis to utaki Yerusalem mais ça fait plus ou moins 2 mois oyo edingwe moto na ngenge aza komona na te parce que afandaki nanu après avoir okende deuxième tour na ye na Yerusalem yango toye kotia tige awa na Limete tolongwe siko résidence na vitamine na vitamine Nkamba
et pas yemoko ya edi ndenga bongoli vitamine kamba na ndenga kosakana te komi vitamine kamba na ndenga des fois te parler komi pena vert blanc na ndenga ya des fois te Lucia Bunzeki MBL yo yebi depuis Luanda yo yebi des fois te para français comme Skamena balobi lelo tozana ya edi champion Trésor Mbaki otaki tembe kena koyamba champion te champion aza koya kotanga aza kokota bokomona champion katisi suki ngai qui a dit que champion kokata suki te oh qui se fanda na suki wana ya edingwe alongoli yango bokomona première fois depuis que boyeba edingwe moto na ngengemba na liboso bamona ye na mutu kovo ngai edingwe mutu kovo ya edi asa koya tanga asa koya na bike bambangi tu bola mukabola ikelenga yi Jomali makoso na zako lelo mabele na yebi koza na kata Yerusalem masango ko mepa ya papa Simoki Mbangu kyangani po toza toujours ko sala musala kaka ndenge longo bani mama juste yo yebi samouraï manzau le grand italien balobi nzote boya na ngongwanzu poto na ndenge ya kosakana te yo yebi Miguel Ndenga leader italien balobi pièce contre pièce on l'a tout vérifié na kolela mama Adeline Keto mabe ya edi azako kota mama Adeline Keto moi so atika sala Venise à Paris na défaut tanga za komona ya edi mwe moto na ngenge ye qui a dit que so akati suka robela liboma toza bongo na champion edingwe awa to longwe matete to yelimete seke marambo danger mbuta edingwe boni santé Bravo atambo tete nalobi mbuta edingwe boni santé okeka dire ko tuna santé pona ni ndo banana no mbuta edingwe bonjour mbuta edingwe bonjour boni santé écoute ici ba bonjour écoute ici ba bonsoir la kati kona mbio la santé za malamu pusana boye pombela micro po bayoka yo bien problème de santé za bien santé za bien pour mes athées depuis to utaki Yerusalem mais ça fait plus ou moins 2 mois otozana kinto kutani susu lelo et pour na bana papa Simoki Mbangu nyoso baza bongo papier à travers le monde et ba croyant tout ba ndimba rappel ki Simoki Mbangu baza ba no kimbangi c'est mais quand même ba croyant peine Simoki Mbangu ki ngani o bazota la biso à travers le monde et ba moniso edingwe depuis kamba avant denga tozali na kamba ndenge tozongi 2 mois ba ko mono susu na émission tumba tumani rolo bala bato tout bazolanda à travers le monde na business to na nzela kamba kuni ali final ya li solo et ali final on va ya osala vie et ali Simoki Mbangu o wangani Simoki Mbangu aluka ya ye pays akene rovanda ou bien ya la ndoki asuka bandoki bilamba c'est-à-dire la randoka zukula matibila ce jour là biso na kamba il est qui vraiment très kitoko et koya na biso awa deuxième tour na yo ko kende kamba na ndengo zongaki nino sentir quand même na sur le plan spirituel pe physique oyo monique na katandu en tout cas tata wana Simoki Mbangu to tsatembe na yete pona moni miracle oyo ngana mona nana mona ta quand même ngana la kimuta miracle miracle ngana ki nzambe te ezaki ya Satan elaki ya Satan alors na du Satan na boa ki musika la linga faut pour ça tembe na ngaite mais azako la ngai kaka mais azoko rejoindre ngaite parce que Simoki Mbangu azo protéger ngai azako landa okaka azoko ka rejoindre te parce que déjà okomi mwana ya papa Simoki Mbangu kyangana siko ya edi tokende pa tozonga epai tozalaki na kamba yolobaki okotika kachi te okobunda no kachi mais okokoma kobunda na mai ya kamba après yo moko ezalaki na kata temple kuna na Yerusalem olobiki non ngai edingwe à partir ya lelo natiki kachi mais siko depuis potiki kachi yango comme si pe kachi yango ndirait comme si elali nango pe lisolo kachi yango parce que babi yo nde ozalaki na lobaki na bino bien muloza fungula ya kachi awa na Afrique c'est edingwe na tiki catch fona montrer baduke soki nazo bunda catch nazo gagner ba combat ba bagani ni edinga bombi ba gris na se si yanga osala ngo catch mais na tana gris moko oyo ngana zo sala te soki papa lobi na yeke te edingwe sala sport c'est bana mboka na ko sala chaque matin chaque soir ba règlement ya Simoki Mbangu nazolanda yango nana problème moko te c'est-à-dire voilà pour moto ndenge tiki pe catch bon mais ndenge pe catch yango c'est-à-dire pe ndenge pe masolo pe lali parce que yo zaki quand même icône soki lelo ba bien dingwe moto na ngenge atiki catch atiki bakisi atiki makamutu c'est si pe catch yango pe monite et tirer longa moi jar mais pour moi bala bunda catch ne ba bunda ma yankamba
elini ozanga mpe asala catch na mai ya nkamba mpo mai wana eza sacré yango oyo mai ya nsima yango oyo mai ya nsima mama juste omoni mai ya nsima mama Monique Monique Nzumba na Hollande omoni mai ya nsima nayaki na mai ya nsima ozobanga nivo otambala na mai parce que mai wana ezoprotege moto na balabala yo ozobanga nivo protege te oza déjà ezali esika oyo déjà motu tu akoya na gauche droite awa na ndenge ya spiritualité akodenda émission tozosa ntango mosusu bato ya mbiba yali ya boye mpe ndama na bana nasuka elongi nasengi yo pardon champion zwa mai ya nsima o mai ya nsima bokomprendre ke mai ya nsima mai sokava motema caramel kwilu namoni mai na ngai nasepeli makasi vraiment mai ya nsima yango oyo toza bana papa toujours na lokumu toujours ya papa etingwe moto na ngenge bato bazaka kondima te deuxième tour akokende kamba edingwa bongoni mais il y a certaines personnes viezaka vieza babiloko na ye vieloko te vie kutu nde kutu ake komultiplier sur l'avantage mpo simoki mbango moto aba gris akosaka na kutu te grand chor boye na boye bato bazoloba n'importe quoi est-ce que yo koyebisa bango nini soki simoki mbango ya na bagris tikanga na vanda na ye mais suka ya molongo oye parce que bato ntango yezu ayaki bandimaki ete sisi alors comment possible bato bata mokili bandima simoki mbango bakondima ye mpe te mais bakondima kaka mokolo ngongone ekobeta banini ke wi tosalaki erreur simoki mbango alaki na nzambe ya solo sisi basalaki erreur simoki mbango alaki nzambe ya solo ye edingo bongwani mais siko quand même lelo bato ekozala mbala liboso mpe surprise na bato ebele oyo baza kolando à travers le monde depuis bayeba edingwe ntango mosusu bamona edingwe boye te banda komona ona batelevizio bando omonaka na suki na yo oyo okatisa ozalaki na temple lobaki ndenge oyo lobaki okosalisa jubile mokosalisa jubile nde quartier oyo akoganye oremettre ye ceinture na yo ya champion du Congo après okatisi suki mais lelo sibitima batindelinga message mama Justa tala papa embute edingwe suki eza lisuku te na mutu bato batiaki tembe balobi kisi efandaki na suki so lelo suki eza te nini siko bato siko bao baotala à travers le monde ba retenir nini est-ce que c'est vrai si c'est vrai que edingwe moto na nginga tiki biloko tu nalobaki na tiki biloko nyonso suki na ngai elayokisi te elaki nde beauté na ngai nalayokata suki na ngai chaque année nalandaka defin Mobutu date akufaki nalongolaka suki lelo mpe nalongoli suki na kosite yango nalongoli suki mayele benda champion edingwe suki elongwe ngai edi mbala liboso depuis nayeba ya edi na mona siko ya edi mingi balakolobaki edingwe saka longoli suki ya kobela liboma naza kozela nabeya liboma so nabeya liboma te nakozongisa suki na ngai soki obeli liboma te ozongisa suki no mpenza yango aka na yo soki nabeli liboma natiki yango libela so obeli liboma yedi zo pena yedi bie yedi kita pena boye mutu mpo bato batala pena yango bendelanga mayele sadiki soki nabeli liboma soki ozonga lisusu te soki liboma eye te nakozongisa suki na ngai mpo yango yali bote na ngai yango eza bote na yo mexico veneke yango eza bote ya edingwe namoni bongo madame Kelly Ngolela motema bato ya Patrick Amisi na kata 001 motema bato ya Patrick Amisi Kelly Ngolela merci beaucoup na soutien pe na mamutu bazo prêter biso main forte champion edingwe prophète de la nation Denis Lesi oyo azali leki na yo dernièrement pe tokendaka kuna epa na ye na résidence ye alobaki ke ti okendaki première fois ya kamba ye alobika rien ye nde fo akangola yo ye nde fois elo délivrance akato suki asalani lelo siko nyonso tu bandanga na botama mokoni Denis abengi ngai ke edingwe yaka nakato suki bongo ngai na boya mais asi nakana na mikati suki ngai moko na eza bato nini ke eyelango na eloko moko te okobanga rien mutu ya soso elaka na eloko moko ya rouge na likolo bandeke mosusu akasaka nini ke eyali moto moye basimba yango eza te ndenge moko nedingo bangaka mutu na ngai so eloko na bamonaka nini ke eyali kisi so osimbi yango obeya liboma liboma eza na kati nalaka na siko ye mutu alobaki bongo ye Denis Lesi okoloba nini
parce que yalo baki yene fo c'est lo délivrance à katos ya to kinenga na ipa papa nkamba mais enfin na tindeta boma église na yi aya to kende bakutana papa nkanza papa Simo Kimbangu akozane sengo minga bakiwe na la ko boya orke na sala kere ça dit oyebisi denile si aya bokene parce que tant mususu abande ko kotaka chuma mais ndongo kati suki boye peut-être mususu akolo bake makambo pa ndeke ya solo ngape fona kene na découvrir soka ndimi lelo ke bokende tika ko sona kana bakaba musicien italioté to vanda calme totalement le marché ça dit peut repasser conseil ni n'était que prophète de la nation de Nilesi que prophète de la nation de Nilesi tika nzela zoranda wana turanda nzela ya nkamba ya nzela ya lobiko akosenga na pa na honorable de Nilesi gouverneur de la ville Gentili Mbakangobila nakobenga bagouverneur nyonso ya mboka motu na région na ye aya tosala mpona koepole papa na biso vraiment baya bango tu comprendre qui est Simo Kimbangu kankianga oyeba nde vérité mokolo okoma mpona oyeba vérité ke parce que mingi baza kokosa bino bokende pa Simo Kimbangu te o akozwa bino puissance na bino Simo Kimbangu yaza na puissance ya bato nyonso akozwa so oyo yo mpona asala nini ok écoute yo nde oke koluka lobiko epa na ye tofanda biso bakonza mboka tokende pa Simo Kimbangu tono construire kamba tokoyala bien baconstruire kamba po makambo ezala bien merci ndeko edingwe mbuta edingwe oyo vraiment toza na ope susu mwa moke toyokobeta mwa makambo masolo mais du moins eza na bamatetoi bavéritable matetoi soki bana oni Britannie ya solosolo oyo baza bongo éparpillé à travers le monde bazeka luzeka prêtre bato belebele bazino foste banzuzi bana matete batrésor mbaki bazondima te babino vie eza nango baja vie po tondimaki na si vrai pena vie ya bongo wani kokatisa suki oui vie akati suki bato bamoni vie akati suki quand même bato ozala moi char ya kolomaki oui makambo eza ya solo soki ya bango eleza keno il faut via bimisa biloko tout ezalaki na temple na ye bikeko bacercueil banini otumbango en public bato bamona nde sika pena bakolobaki oui c'est vrai pena ya edi abongo na longoli na bombi yango natuka bikere kwamba natumbeli bino nakoseke biloko na ngai yango oyo ke na bombi yango bokoyeba point d'interrogation etali ngai moko molimo na ngai esosola motema na ngai elobi bino vérité merci c'est bon boyoki ya edi alobi akozwa bikeko mosusu aye atumbi na miso na bino mais oyo mosusu abombi eske bina na koyeba voilà ezaki motema na ye na molimo na ye ye moko alobi akotika makambo nyonso tu siko champion edingo mutu na ngenge lelo aux en bonne santé quand même moi normali kokola pe moi âgé lelo za na 71 ans si je me trompe pas 71 ans d'âge oh lelo za na nzamba bombio oye ko bongwa na epa papa Simo Kimbangu kiangani o mokili musu eza kotia batu musu ba kotia tembe mais misusu lelo na émission lelo bakondimela yo que c'est vrai oza muto yo lelo bongwani ni no ko yebisa na bandeko misusu belo baza bonga travail le monde o baza ko continuer ko salela Satan ni no ko yebisa na bango na boki libanga na moto te no te ba tuloka ba pasteur ba banini ke edinga ba kile so libanga na pesi moto libanga te ba vrai pasteur ba yali ba faux pasteur ba yali mais na sengi ke tourna na nzela Simo Kimbangu prophète ya solo yewa wali nkolanda alandi wali nkolanda yete afandi mesuka momokolo awa koyebake edingba le baki so vérité to moni vérité yango to merci vérité yango to moni merci beaucoup mais dis-moi siko lelo edingwe moto na ngenge pour sandire ya catch na bandeko mususu pe public ya rosenga ya edi fallait quand même ko bundata moi komba moko ya suka komba moko te ya moi jubilé et tout consommer batwa olela okoyebisa papa nini parce que olobaki devant assemblée na Yerusalem na temple que non orobunda suka chité mais après on peut le bibongo ndirait pe affaire yango pe ya sport pe ya catch yango elali nango pe mais ce que yo koko sala iloko moko te o créer ta moi na ebisaki papa te ke na obunda suka chité papa apekisaki nga catch sport te mutu nyonso aza sportif na kata nzoto na ye so papa lobi na ngai ke sepesa bato na kolanda po ye moto asali ngai apesinga souffle ya vie
nakolanda oyo ya koloba nanga soki nangaki edingwe sepesa bana ya mboka nakosepelisa bango na puissance ya papa Simon na puissance ya papa Simon Mbango osepelisa bango siko osalaki olobaki ke non il faut ça jubiler okoma lettre et pas un ministre sport c'est déjà gouverneur ouais nayebisi bato bazolanda dossier wana eza na cours pour que nasala jubilé natika nasipisa mpe moko esanga président de république et pas gouverneur il y a du porte-parole nanga pas président de république ke edingwe asengi asala jubilé naozala réponse parce que mokonzi wanandaka ye mbangu te si bakende na mokonzi malembe aya kosala mpe décision moni mpe brusquement pour makambo esio c'est-à-dire lelo chef de l'état ntango mosusu na nzela émission oyo baconseiller na ye babifort biselele bato baza ebelebele bavidie cimanga bato mpena baza ti ndinga ya chef de l'état bakokoyoka mpe bakolanda émission oyo nini okokoyebisa na chef de l'état na nyonso oyo servi mboka na mosala na oyo ya catch ya bitumba oyo lelo emema oyo bamboka ebele okende obunda na bakachere ya libanda nati motema ba chef de l'état parce que baprésident nyonso bakota bakipa ngai te papa naza kolela liboso na yo mpo okipe ngai te esalanga mpasi nasololaki na président république kaka na Matadi tala nosala conférence ya makambo ya courant oui na Matadi ntango akendaka na Matadi nozwaka ntango osololaka na ye alobaki tosolola na Kamere mais nazwaki ntango ya kosolola te mbala mo bayebaki ni Kamere moye tosolola lisusu ezalaki te bato ali pembeni na chef de l'état bakalinga koyamba ngai te po bakosala mais le chef de koyamba ngai eli gouverneur ameka kopesana mbela na ngai eba chef de l'état pour que chef de l'état ayamba ngai c'est-à-dire gouverneur Lichatini Mbaka Ngobila akomisela o parce que bato ya pembeni ya ceinture ya mokonzi bazolinga kopesa accès te po yokutana mokonzi à travers gouverneur nde akosala akomisa message wana merci beaucoup Mbuta Edingwe bokompone ke toza bongo na ya edi moto na ngenge oyo vraiment alobi na motema ne mobimba pe akatisi suki bino baye botiaki tembo kisi na ye fandaki na suki soki akati suki akobela liboma Edingwe moto na ngenge yeyo depuis azala Edingwe moto na ngenge mutu moko tatikala komona ye na suki oyo yaza nango lelo c'est-à-dire lokola kovo na kati yango po balobaki ke soki Edingwe akati suki akobela liboma yala nga pe na kata yango otala soko obela liboma natala soko nabela liboma siko liboma ngobeli liboma mpe eyi ete alors nazongosa suki na ngai ozokisala suki na yo c'est-à-dire mpo bato balobakela kisi efandaki na suki siko okati yango obela liboma mais obeli no liboma te c'est-à-dire ozongisa no look na yo nazongisa look na ngai look na yo merci beaucoup papa Charles Blaise Mafuta papa Charles Blaise Mafuta vraiment mwana papa SKK vraiment merci pena na soutien oza kosala mpona biso tozala Mbuta Edingwe tozokoma pratiquement na suka ya traité na biso na Mbuta Edingwe ezalaki juste kaka bato bacomprendre Edingwe moto na ngenge depuis akendaki kamba aye ça fait plus ou moins 2 mois oyo bato bamoni ye lisusu te yango moni toyaki mpo tosala émission na ya edi awa na kati bomoni toza na libanda toza na kati ya lopango na ye te awa toza na limité première rue déjà hôpital ACJ yango oyo boulevard Lumumba eza na gauche na biso bokande boza komona mpe bato batondi na nsima ya caméra ya Mayele Sadiki oyo azozwa biso Mbuta Edingwe nini okoyebisa sikoyo na bandeko tu bazolanda yo bakimbangiste tu na banokimbangiste oyo bazolanda à travers le monde message moko fort oyo okodresse na bango po tosisa a traité na biso mo interview ya moke toyebake papa Simon Kimbangu ayali nzambe soki ngai Edingwe ni papa Simon Kimbangu na tina boyebake papa Simon Kimbangu ayali nzambe totosa ye tosala makambo nyonso ndenge ekoki mpo ondimaki papa Simon Kimbangu ayali nzambe il faut batia komba Simon Kimbangu na kati ya bible yango wana su bato balobaka eske ye aza na kati ya bible voilà plus prochainement tongona komba Simon Kimbangu na kati ya bible oyo ya kobible merci mingi totosa ye ayali nzambe na biso oyo ya kotosa ye esengo na ye na famille na ye oyo ya kotosa ye te malheur na ye na famille na ye merci beaucoup Mbuta Edingwe moi bato balandi oyo nayebi ke mama Misi madame na Edingwe aza na ndaku totiki azolanda yo mpe moi dédicace na bato to baolanda à travers le monde napesi bato nyonso oyo la fanatique Edingwe oyo la fanatique Edingwe te napesi yo mbote courage
oyeba kolanda mateya ya nzambe na ntongo osambela na pokwa osambeli na midi osambeli na 21h na 3h du matin oza kosambela en tout cas nzambe akosi. Ingénieur Josué Mwamba. Vraiment. Merci beaucoup. Merci tokomi pratiquement na suka ya entretien na biso mission na biso tumba na Edingwe champion Edingwe moto na ngenge oyo ayebani mokili mobimba muto atombola ki catch na biso na niveau moko mususu parce que yaza parmi ba catchero basali fierté à catch mboka na biso mais kasi lelo gouvernement to en fait mboka et reconnaître ete na yango ti atiki nyonso atiki ko service ata na ajo akomi nango alobi na service ata bata ebele tika na tika na ye pa nzambe akende ko se convertir na église kimbangisa oyo ngai etake journaliste oyo naza mutu ya tembe batula paraba mona peleve na tiaki tembe na accompagner qui na moni o ngape na monaki et sali ke lelo pe nazala o nazala lelo tazali vraiment merci encore une fois de plus edunga moto na ngenge yeyo bomoni suki ezate c'est-à-dire alobi ke akatisi suki ata la shoko koma liboma ok suki ezaki na okiste zaka star ezaka moi look na ye ndenge ba joueur ba kaitsaka ba nini to mona ba patuka bango ba sala ba style na bango et voilà lelo mbute dingwe yeyo azana biso aza ko continuer ko vivre normalement bino batu bozo tsa tembe il faut tumba bikeko arozo ba bikeko mususu abimisa tsa tumbi so abombi maka musu na kati yo yeba ndeni eza motema na ye na molimo na ye oye moko yebi andimeli papa Simo Gimba Nkianga vraiment merci na batutu o bolandi biso merci beaucoup na Aden ya Bilele le japonais de Rennes Jibe Vundu yo yebi motema wa Tastelov Apocalypse merci na Kelingo la motema Patika Misi merci beaucoup na maman Monique Nzumba mwana papa SKK na kata Hollande merci na maman Magista merci na Samurai Manzaou les gars italiens merci beaucoup na Yemoko Pablo Kitamba patron maison Kitam service Pablo Kitamba patron maison Kitam service merci beaucoup de retour avec force merci na ingénieur Josué Mwamba merci beaucoup na David ingénieur David merci na Yemoko Aden Ada Koubissé le jeune de Dallas Yoyebi ingénieur fiscal là pourquoi pas le jeune entrepreneur ingénieur Guilhem Moukassa futur candidat président de la République en 2023 merci beaucoup na Yemoko Alain Moutaga vraiment bon continuer toujours comme ça la biso confiance émission Tumba et ça pour na bino les vrais frères des Akaï Mwamba honorable Arnaud Wakou grâce Djunga de Paris maman na Kylian grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbaye vraiment merci encore une fois de plus portez-vous bien c'est parti. Derrière la caméra, Maël Sadiki, Oyazala Kiwana, PM Tassimbi, montage avec impact toujours dans l'idéologie. Non, il y a des beautés sans Mayankamba. Faut que Mayankamba. Mayansima, Yangoyo, Mireille Wakanke, yo yebi. Oui, bon, il y a mis service. Il y a parce que Mayankamba est un deux fois. Tu as tembe. Il y a Komeka. Que Mayango est la zéro. Il y a Komeka et Dingwe. Ce qui a réussi, Gabina Kimisimo Timba. Ce qui a réussi Komeka yo. Ce qui a réussi Komeka na Mayankamba. Gabina Boissimo Timba. Merci beaucoup. Boyoki, ce qui a réussi na Mayankamba, c'est que pas Boissimo Timba, c'est Gazan Zambete. Merci beaucoup Maël Sadiki. C'est parti. Champion Toro Kende. Tore Boit. Prod présent la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Lusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Aïe, 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 aïe.
Moïne Mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, pona mo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakisela Kaye, les bijoutiers de la musique congolaise puis africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mokote akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga De, oyo ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepelisa bino, boza koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babetolo li solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. ONG Avenir pour tous. Toujours na likanisi ya kosunga ba Congolais, ba Angolais ya diaspora. Oyo ba vandi na pays étranger. Ba yeli biso service ya import na export. Ozali na kolila yo, ezwami na mboka RDC, Angola, tope Congo Brazzaville. Ekoki kokoma na mboka États-Unis na facilité nyonso. Pe na mikolo mikie. Tokende na lombango na ONG Avenir pour tous. Nos adresses de Kinshasa, tozali na commune ya Lemba na rond-point super, avenue Lunguvu numéro 1. Et bongo na Angola tozwami na Ojawenda juste na Casa Dubai. Et bongo po na likambo etali kolia, okoki kosombela libota oyo ezwami na mboka RDC, Angola, biloko ya kolia nyonso oyo etekamaka na bamboka oyo totangi. Ndakisa lokola, saki ya fufu, carton ya soso, pe saki ya loso. Na yango, ONG Avenir pour tous, ekokende ko livrer biloko wana na adresse oyo kotinda ya destination ya biloko na yo. Pour plus de précision, tokende na www.easycashinternational.com. Topé na www.avenirpourtouscongo.com. Na bongo, okokuta boutique Easy Cash International, okosomba biloko nyonso o etekamaka na mboka ya Africain, kasi na mboka ya États-Unis. Na bongo, okliquer, osélectionner, osali commande na yo, otie na panier, mbala moko kaka en ligne o passé na paiement. PayPal, carte Visa, pe Mastercard. Osilisi kofuta, ONG Avenir pour tous et ko livrer commande na yo na ba ville nyonso ya mboka États-Unis. Pona Congo Kinshasa pe Angola, livraison ezali rapide. www.avenirpourtouscongo.org. Okukuta note technique, o créer compte na yo pona ko sala transfert na ba mboka lokola RDC, Angola. Après ko créer compte na yo, o se connecter, o tie ba info na yo, o tie pe ba info ya bénéficiaire. Après, o passer na paiement toujours en ligne. Pour plus de informations, Bengana plus 1 85 98 88 45 43. Topé plus 243 90 67 11 067. Topé na plus 243 81 37 47 535. Et bongo pona ko retirer mbongo na yo na Angola, okokuta biso na Ojawenda, Casa Dubai, to na Kalemba de, pe na bisika nyonso na Angola. Na Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, avenue Lunguvu numéro 1, juste na rond-point super. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.
X-Bass